Et ça, c'est mon vieux na retour na yo question place. Tout le monde dit ndeke nanzete. Chasseur a vu, a lancé pierre. Bien, ndeke moko koufi. Bautika la combien? 9. Bautika la 9 ndeke. Hein? Parce qu'on gagne dans le bano qui bautika la 9. Bautika la 9. Ndeke a moko bautika la 6. Vous comprenez là? Oh, quelle sagesse. On est ngasko na kati ya babiloko yo et nazawa te pona vanda na côté la décor to na lobela mamba décor mbwa sui mbwa mambwa na nga ko ipengla mu makasi te mbwa soka sui mbwa donc neti yanga na olbani ko mbwa nde asui mbwa ndeko ya liboso wazwaka lisasi na ngambu wana azalake yende ko deko aza kantienne. On a dit que tu es là, que place où ils ont mabé. Va se retirer, base à la banette. Va bimanakati ya colonisation. Les camps de banette ont payé en haut. On comprend? Pourquoi pas? Bazo benda na yo moninga na lobby. Les camps ya mboa suimboa. Na lingana nga ko épingler na ngote. Comment on va y aller tout le monde paye au deux pour na yo artiste pas la net c'est bien. Tout le monde paye maman top. Mais qui parle lui qui ngana ça na net. Mais suite nango oyebi oyela. Les qui ka ba jour mon pièce qui na invité so batindela ki fimbu na bluetooth. To na audio. Bien il mo va changer na les sous donc wana eza aza mukolo taka mukolo pesa e conseil talaka. Et d'ailleurs qui vous a dit que Omar Kabongo a démoralisé, a manifesté en côté ni? Et ça dit, à la place de manifester le monté, mais contentement naé, tout ce qui peut ni, tout qui n'a minute qui a zolé sous foufouté, pour ma fingamo, est-ce que Zamba libosa fingamo? Parce que c'est que ceux qui ont si la mission nous place ou na au décor titan au kaka. Donc et linga relax ça que ceux qui baillent sous ma finga les sous les kiwana. C'est toujours aussi la loi yeye moko a tout ana bimana michou ba ho consoler chef Outeni ba ho consoler a jo Omar so ba fingi li sous Omar a songi li sous aga bengi bambino yaka donc ko consoler a jo Omar do bando sala ba tout wana pour comprendre que eza yangote soki YouTube yé moko mukolo YouTube azo déclarer que a te boko mebele na ko yamba pe ba tout sous-souté. Bon, si vous boni yo ya qui consacré pekaka comme individu, loko langa, yo loko telemelanga, yo loko yo ka monter ma bé, pongai, pas mususu na monique, moi 100 francs na yo zo pesa nga wana. Ezo zala insuffisant na ba besoin na nga nazana. To ba charge nazana mo. Natali ke na bité. La ligne na longwa nga na dépendance. Sikoyo nakene nanga na ndenge ba chinois balobaka daje na onde balobaka que yekolisa ngai koloba mbisi eke na place ya kokabela ngai mbisi ta onde kwa ke côté wana mabe za wapi zomona mabe za wapi alors biso net ba fâché kalongo tant que yoka bloka boui tant que mona toile et de plus en plus toujours comprendre combien au thème ya mutu eza mabe tema ya mutu eza alingi batu ba émerger te ye moko kaka oza na gloire et puis on dit mutu moko alaki éternité na ndenge ka aza na oso ila nzoto boye mai na makila je sais pas éternité comme l'éternité tu es bien moi après la mort mais mutu va vivre le rôle balaki éternité donc maintenant ils s'en foutent de tout le monde. Ako sala ne o ya osala parce que ya kufate. Ko ibisana matoi ki o mutema mabenga na ndimio. Baba bimisa ke babi aza mutu akabaka te aza avant akabula na batute avant na batute aza rukiye oyo solo bawana si la bisalu ngambu ya mema ya libe si révélation moko ya son ezali charisme o ya sala kanango ngambu ne ya mema liboso po bato ebele le kwa bazaka bava trop bavard bamona awa bamone kuna donc on dirait maman kulutu moko on dirait nzonzi moko boye
comprendre. Donc si la biso jusqu'au local la zala yango te ba charisme na ye et bimisa et pas bateau bazala na ye déjà ba ne ko traiter orgueilleuse. Vous comprenez? E boye aso sa batute nga batute azana batuboyete bato balobaka biloko wana mutu atelema liboso awa alobaki ngai na senga sila bisalu autant apesanga te aya na kosana kokufa oye baba nani balingaka yo lelo totuni motuna bakosela yo ki okufi bakosela yo penza okufi oye baba nani ba vrai na yo bakoseli yo ki okufi oye baba nani ba vrai na yo banani balingaka yo banani oyo bakose présenter na chevet na yo pendant que oza koyoka pasi moto aza na bomoi mais babimisi déjà mokufi si la bisalo to bo permettre biso telo bongo au chevet de Omari alobi nini awasi la bisalo aye kotala na émission oyo ko zapete pour to zakolo belango. Je reçois pour vous aujourd'hui un artiste. Il est à la fois scénariste, il est vraiment interprète sur scène, donc aïe moment réalisateur azapé na écriture to meka moi muke ko tongolo autour ya musala nae amekape ko expliquer biso ba makambu ezakoleka ni oya pona musala nae pe to kota peka par rapport à actualité to kozanga kolobela ngote. Merci na yo oyo osabonaki na MK Eyokani TV. Merci pe na yo oyo ko s'abonner lisusu lelo. Merci pour na ba commentaire na bino, merci pour na ba encouragement, merci pour na ba like na bino bozo sala. Bonjour et bienvenue chez nous na MK Eyokani TV. Na pesi déjà mbote kaningi to bakalo autorité morale. Mams Sila Bisalo, la légende Buisson Arda na pesi mbote na famille Bisalu Mobimba Esika Bozali na pesi mbote na Stella Swamana es ya Gayar Wazalendo ya Babakuk na pesi mbote na Jenny Mokango mama na la mama belle fille Nicolo Teobengi Bongo aux lèvres roses na pesi mbote na Dorea Masenge de Ndoi ya mama la fille de son père, la force de ma jeunesse. Léonel derrière la caméra, Soko Fungola po va découvrir, inviter Onayambi Mokolomale, Oto Betanae, Masolo ya A. Il s'agit bel et bien du président fâché Kalombo. Bonjour président Kalombo fâché. Ouais, bonjour mon vieux, bonjour Naba Landigno Soya MK Eyokani TV. Et voilà. Donc mbote belé na bato nyonso balingaka ngai et yango wana. Voilà, bopé sanga bongo kaninge mama DG Mami Rey, Mama MK Lobaka Awa, na MK Eyokani TV, ezali kambo na bongo. Depuis un moment, kamuzo le kaleka moi trop na musala na bino, ya artiste mingi na artiste pena comédien, mafinga, makambo belé, ba conflit, ba ona ba yokana raté, mais le lui komi penza ke mutaza na bomoy, ba bimise pena ke akufi. Batpena bazole la bakina ngona ba page ba partager Omari Kabongo akufi après kaka ba makamu na ba balobaki awa tongaki ba fingi turo balobi akufi yo pe artiste
na mboka wana na mokili wana bazo traiter déjà moto aza na bomoi akufi sele na ndoka sango. Bon, na yoki yango kaka, mais kozwa pena précision ya monoko oyo eloko yango ebimeli na yebite mais koyoka kaka rumeur ndenge ezalaka. Babi pena kufi alors que aza na bomoi. Bon, ezaka kolakisa combien de fois moto azokoma motema mabe, combien de fois moto azokoma ndoki ako donc ezolakisa souhait bato moko boye baza nango comprendre kokufa eza parfois ezaka kate que tomoni ozaki en vie operdre vie oke bakundi yo kokufa mosusu ezali mpe nde tozo vivre boye tant mosusu mwa oyo yo oza nango bato baza na besoin ozala nango te déjà eza bato bazolukela yo liwa na manière moko boye vous voyez. Alors bandeko bazosala wana babiloko oyo donc nga nakoki koloba ke kimotema mabana bandeko bazosala biloko ya boye ya kopublier mutu na bapage na bango soki na banini wana ki akufi eza boza mitema mabe makasi soki mutu akufi bino boko gagner nini azotia bino mal à l'aise na problème nini. Donc ma finga kokite pour niveau ba finga ma finga onyo soto uti kolanda dire kokite donc il faut adaende donc mais pas jusque là musala soki penza toza ba vrai ndenge bat mususu bayaka kuwangana ke na théâtre bolingo ezala biso toza bato tolobaka ki bolingo ezala raté voilà misala nango et soki penza toke na contexte obino bolobelaka que tozaka na bolingo donc comme à niveau pourquoi il faut concurrence ezala loyale point bas soki tokomi tina ba niveau oyo ya ke o mutu akufi mais mutu ngo aza en vie tolinganelaka wapi alors dis-moi bato pe basi ba yoka biso mais fois balandaka biso na ba émission donc je pense à 80% ba comprendre que oyo biso to dénonçaka o biso to lobaka ndezaka vrai mais loko nesalaka tango mutu aza na bomo aza na ba difficulté ba comédien ba yaka pene tu mets par exemple les cambo ya boye donc ko mona na ba comédien ba yebele ba sali ba déclaration ba pekisina ba parce que ba benga bino ba dictateur ya masse botikana no makambo mais bino yaka so beaucoup bo monani ezaka soki mutu akufi eza dunani mais ezaka ramité mangwa batongo ndezo kindete na mikolo na baleki na bana eza donc tous avons le foufou de même badi yango zomona ba divergence eza entre biso ezo lakisama na misala ndenge lobi normalement il fallait kotelemela bato ba osala ba biloko ya boye parce que tangu to vivra ka réalité ya liwa ndeko na biso mo tozaki na ye ko jouer na ya tiki biso. Voilà combien bato bazara na émotion. Voilà combien bato balelaka. Mais tango sikoyo bato bazo sala et là pour que et même mutu na liwa c'est le moment ya ko pekisa. Ndenge balobi il faut ko prévenir que ko guérir parce que biso toza na incapacité wana hein toza incapable ya ko guérir neti mutu akufi biso to c'est comment mais soki tozo mona ke balingi ba boma mutu toza na pouvoir ya kolobaki non pas question non et continuer boyete non et ça les ma boyete alors bato pe baza censé ya ko sala yango o baza na pouvoir ya koloba mambwana bazo mona na bango kaka nazo garder pour les souvenirs boye na sepela kana bano seplaner pour na boye et ya ko défendre c'est le moment ya ko telemela pour que pire comati mais bato yango oyo ba mikolo bazo mona ba vai na bango bouche be et sous ba sala lokwa ba mona raté mais to yebike ba monaka comprendre mais oyo bango ba soki para nango kande olobi wana soki mutu mo ayebana et qui a koufi et voilà bango ba yebi ba intérêt mais ma sole bandaki ki
abandai kotonga juste makama kotonga est-ce que ka puna makama kotonga nde makama ko ko na tina niveau to problème sur kozana c'est na tout vraiment le kola comédien na qui ne peut ka maman poto moni peut décor les Kambozali balobi depuis kaka ba bebani na ndikone so sangi si mon vieux na obosana na ki non je pense sukano na eloko ya ki atongaki donc cause des apo atongaki so ki atongaki premièrement kotonga ezaka na dévolé totongaka kotongela kisi tozobeta lisolo ya mutoyo aza absent na biso. Ok, tobeta lisolo. Sko lisolo wana ezaka na dévolé. Nde kotonga yango wana. Côté ya malamu ezali, côté ya mabepe ezali. Atongaki na côté nini. Soki pa atongaki na ndenge ya mabe. Bino nanu botonga na ndenge ya mabe te. Soki atongaki na ndenge ya malamu, bon, je ne pense pas qu'il na ndenge ya malamu parce que ceux ezaki na ndenge ya malamu bangai baya ko s'attaquer boyété parfois. Na suis pas na bango te mais naza au milieu du village na point wana. Donc et la kisi ke ndenge ba s'encharner na ye ke atongaki na ndenge mabe. Donc tout ni kotonga ngo na ndenge mabe. Tant bozo ya na ba biloko bongo na toile. Boye la biso pe ba argument. Ozo la kisake atongaki boye ils ont correspondre na ma finga ton niveau bino bo memeli likambango na toile. Voilà. N'ina toutes nos questions. Est-ce que vous avez une chaîne sur la chaîne YouTube? Chaîne YouTube nazala nango. Zanango. Ouais. Il y a eu posé problème parce que décor parce là qui chaîne na YouTube to moni le kila ke ba problème ba ma finga apparemment toujours batté suko artiste à Salanine. Kunezala ki atongi awa likambo ba finga la ki po asali chaîne YouTube. Finalement, on a combat et comme tourner autour de quoi par rapport à vie d'artiste. Wana ezali fonctionnement ya côté ndeko wana azalaka. Ngana kolo ba bon po na yebi na position na été parce que toyebi na ba moment moko boye yemo kwa défila na ba chaîne YouTube kolobake azali moko ya membre ya côté wana. Le contraire nango na on a yo quitté na munoko na ye. Alors fonctionnement na bango ya côté ya zalaka ezalaka ndenge wana lorsque leader alingi gloire nyonso ezongela ye yo tango okei kosala chaîne directement yo komi adversaire na ye yo komi kosanga obandi ko s'opposer donc ozo comprendre comme opposant ngotele melangai voilà po ye azo gloire na nini chaîne oh ya sala tango azo mona ke yope okoti na nzela wana c'est que lingi o conquérir ye olingi o komi adversaire na ye donc na ba nini ba explication nango eza un peu ebele tu comprends voilà ndo moni bitumba on de quoi zozwa yango wana est-ce que ça peut être important le chaque artiste a la chaîne à YouTube? Oh mais pourquoi pas YouTube est le roi océan o eza ke na makasi na yo yakatoka mai degré yo kokuka komema yango wana soki YouTube yé mokolo YouTube azo déclarer te ke ate bokome belé na koyamba pe batu msusu te bon siko boni yo yaki ko s'adhérer pe kaka comme individu lokolanga yo luko telemelanga to yo luko yo ka motema mabe po ngai pa mususu na moni ke moi 100 francs na yo zo pesa nga wana ezo zala insuffisant na ba besoin nanga naza nango to ba charge naza nango natali ke na bi te la lingi na longwa nanga na dépendance sikoyo na kene nanga na ndenge ba chinois balobaka daje na onde balobaka ke yekolisa ngai koloba mbisi eke na place ya kokabela ngai mbisi tango ndeko ake kote wana mabe eza wapi zomona mabe eza wapi alors biso neti ba fâché kalombo tango toyoka biloko boye tango to mona ngona toile et de plus en plus toujours comprendre combien motema ya mutu eza mabe quoi motema ya mutu eza
alingi batu ba émerger te yé moko kaka oza na gloire et puis on dirait mutu mo balaki éternité na ndenge ka aza na poso ila nzoto boye mai na makila je sais pas éternité ok éternité to yebi yango so après la mort mais mutu mo zo vivre le rôle balaki éternité donc maintenant ils s'en foutent de tout le monde à cause ça la néo ya osala parce que ya kufate tu vois donc ba ndenge bazo kinda makambo alors yango moni ngasko na kati ya babiloko yo et nazawa te pona vanda na côté la décor to na lobela mamba décor mbwa swimbwa mambwa na linga ko ipengla ngo makasi te mbwa soka swimbwa donc neti yanga na lobani po mbwa nde aswimbwa yateke libata swimbwa mbwa aswi mbwa po tangu biso to lobaka tangu biso to belelaka tozo déplorer ba comportement oyo ebele ya bandeko wana nyonso wana bafinela biso bilongi na banzela bakomisa biso babinemi na bango ozo comprendre parce que nga nazo recadrer na likambo okutu naza nango eza particulier oyo yebite mutuna makolo te o vérifier to yebaki eba non ndenge nini fâché abanda ko s'attaquer na mutuna biso ebanda ki wapi ezaki pona nini on vérifie le roi directement. Yope o activer binemi na fâché. Yope o komo cha elongi mupanzi na fâché. Boswani te. Ozo ba moninga na pesi fâché mbote ba filanga e bouton. Sikoyo tango yo ndimi bo wumbu. Soki continuité a bo wumbu ezo salem. Biso to lobani. Biso to wana eloko a kolobate. Eza na lycée moko vie na retourna yo question place. Tomoni dindeke nanzete. Chasseur a zui a lancé pierre. Pierre ndeke moko a koufi. Ba otika la combien? 9. Ba otika la 9 ndeke So nga na lobano ke ba otika la 9 te. Ba otika la 9 te. Ndeke ata moko te otika la suwana. Vous comprenez, non? Quelle sagesse. On tout va pas l'angani. Oh, mais maman il y a mort koufi déjà et sili benda. OK. Angala ka c'est dans sens que na ya combien ba kosila na bomo. O do roulenga. Oh. Combien que je comprenais que je savais que fâché Kalombo ya boyeba jiwa puis ceux qui na MK et yo connectivité. On comprend. Do bana ndeke tout la mwisi yaza. Tout le mwisi yaza parce que basi bazui mayele na ndeko na bango moko basali nini bamoni akwe place komi dangereux sikoyo ndeko ya liboso o azwaka lisasi na ngambu wana azalate ye ndeko deko aza 40e pona nini te tango tobelela ke place o eza mabe ba se retirer bazala ba netre babima na kati ya colonisation. Les caméras net en opé en haut, to ya to. On comprend. Pourquoi pas? Bazo benda na yo moninga na lobby, likambu ya mbwa swimbwa, na lingana nga ko epengle na ngote. Po omoni neti ndeko ibutu. Tant amona ki ke danger komi, asali nini, a se retirer. Aye ko comprendre que nazaki na kati ya buzoba. Nazaki na kati ya boye il faut na tika biloko yo na se retirer ezate ka komi na ngam aye na ngambu moko boye poso aye na ngambu moko boye nga na rozaye mutu moko ya keba po bebi koto yo yango changer les côtés pourquoi pas au salatoy vous comprenez mais à se retirer alubi na komi Netre. Netre, cela veut dire ça mutu abimi na buzoba. Mutu abimi na kati ya mulili moko boye. Mutu abimi na kati ya bassesse moko boye azalaki nango. Comprendre? Azongi na ye donc soki batuni ye likambu ya place o même awuti wana. O esengi aloba ya bien, aloba ya bien. O yazo déplorer nango, ako déplorer nango. Koto yo pe o yazalaka te. Akoloba pe kaka na tous les deux sens. Tu comprends? Nandenge ya mabe nandenge ya malamu donc il a kisi muto aza nani aza netre parce que kamango ya netre tout monde peut donc pour na yo artiste faut la netre c'est bien tout monde peut mama top
abimaki pa lobi ki nga naza na nga netre mais suite nango oyebi oyela il est qui ka ba jour mukie soki na ebité so batindelaki fimbu na bluetooth to na audio pian ye moko a changer na eli susu donc wana eza aza mukolo taka mukolo pesa ye conseil talaka mukolo pesa ye conseil e lobata Jérémy Chabani adulte yo lobala ni na adulte talaka adulte faut tirer qui adulte ça là vous comprenez donc wana baza ba mère et to ta makambo ça là oya ko copier to copier oya ko copier to copier te voilà mais tout le monde quand même na makambo ningi na lobaki awa babele la yo ki okufi hôtel banane ba ya hôtel alors que ça na bomo tout le monde quand même si la bisalo ake ko tala ndeko na ye Omar Chabani Omar Kabongo akepe na répétition ameki moi mke ko pesa ba conseil ameki pe moi mke ko pesa ba conseil lecture nyo sali par rapport à visite wana ya si la bisalo tango ndeko ne na mutema zolela na za na bomo mais ba bisinga déjà mokufi bon neti na niveau ya Sila Bissalo Beckham oda mesana kobenga na koki ko latisa ngo po wana te ke likolo ya ba bêtise ya batu moko boye nde Sila Bissalo aye ko luka consoler Omar Kabongo azana hôpital te et puis moi je pense que ma finga na bango nyonso ba fingi wana et taché nango ni ba chemise na ye ni ba body na ye ni ba polo na ye ni basket ni pantalon na ye voilà et touché même pepo ya nzoto na ye te et ça nango lorote oyo muto azana notoriété makasi boye lokola Sila Bissalo abanda nango depuis tongo ti lelo a se déplacer pour na ko consoler nani Omar Kabongo na ba soti soana non moi je pense que batutu ba yebi combien il y a relation et les kaka Sila Bissalo na AG Omar biso mesana ko benga AG voilà donc AG nde bazalaka et rien n'empêche il y a que Sila Bissalo se déplacer a kende kotala e place nyonso oyo ye akoki ko kozala oyo permettre na ye Sila Bissalo akoki ko nyata donc ils en sens wana mais ça pour na ba clash ya batomité mama BOT ça pour na bongo te mais dans ces deux biloko na presque na batant et quand tout le monde peut sugar na minga poto abeleli alobi bakouk noko sugar azakuna na Paris bo prendre soin na ibo s'occuper ne kaka ningi bosala nga bosala pepo na ye bon aye pepa o mari pona yo na logi lecture mais signe nini atolobi akoko la na mambatona mais il y a quand même un langage peut-être signal moko bosila bisala zo pesa par rapport à musala te omoni soki tolobi yango signal vegote nga na zo boya dolatisa Beckham babiloko mungo ya boye ke elle peut se déplacer po batu mungo ba finga ki Omar c'est que Omar azana stress nga na ki au consoler non si réellement bo respecta ka Sila Bissalo bo ko kotsa na bo latsa na kati ya babiloko wana te vous comprenez donc bo latsa na kati ya biloko wana te o akeko consoler Omar non akinene au consoler Omar Kabongo te vous comprenez et ce qui va monaki Omar Kabongo na filmer et ngalo ba ke Sila Bissalo be na filmer pour à remonter moral très bien non et en sens te pour biloko moko c'est di bassesse ya moninga na tena ba mama mususu a rigueur ya kotala ke Sila Bissalo oyo ye wana afinga maka chaque jour année ça na combien de jours na kati 365 jours chaque jour afinga maka combien de heures na kati donc so to calculer mais ayaka kolobela ngote elobela ke lokote e bouja été etangisa ta lisune moko mai awa na niveau haut te suka awa te ça mate on comprend donc skoyo muta grand esprit bongo babiloko eza na ba continuité ya okendo ko se déplacer pour aya ko consoler au Omar Kabongo non eza bongo te ngapena na sengi na bino bo réfléchir bien côté wana et ya ndenge ya ko luka ko bongisa soki Omar nite d'ailleurs qui vous a dit que Omar Kabongo a démoralisé
a manifesté en côté ni. Et ça dit, à la place de manifester le monté, mais contentement naie, to s'occuper ni, to yo qui na minute so kazolia sou fufute pour ma finga mo, est-ce que zamba libosa finga mo? Parce que c'est que ceux qui boche si la bisa lu place wana na o décortiquer ngo kaka. Donc elinga ko like ça que ceux qui ba ye sou na ma finga li sou seleki wana. C'est tout aussi la loi yeye moko. Tout wana mi mana michou. Ba ya ko consoler chef Outeni. Ba ya ko consoler Aje Omar. So ba fingi li sou Omar. Azongi li sou ga bengi bambino. Yaka toke ko consoler Aje Omar. Donc bando ça ba tout wana. Pour comprendre que eza yangote so qui a ko consoler Aje Omar et singa déplacement te. On tombe la téléphone en coulisses, il y aura personne au bango. Eza qui a Aje ba biloko mo était raté ko landa na ngote ko répondre répéter ko ça la émission te nini te et ko le kabongo na coulisses jamais à ko se déplacer pour na mafinga batu wana eza lokwa bo pesa pouvoir na ba buzoba wana ndike ba mafinga na bango toucher soki nini sali pe soki nini ngona mboka non et le côté na yami pena artiste président net point au lobby côté na système côté à Shoga kasi babiloko eza babiloko elakisaka différence ya bandeko tozana bango na kati ya musala o nzamba tomboli comprendre oza batu mususu nzamba tomboli na batu mususu nzamba tomboli ba ote pona mukibo koma ka nyoso ka nzamba tomboli te obike satan pa pesaka satan pe apesaka eza bato bazo kendaka kozwa na nzela ya satan. Mais si vous avez une émission, il y a un qui nzambe azaka na puissance koleka, puissance nyonso. Il est au-dessus de tout. Na sena moi oyo. Pour muta kendo simba kisi na yakuna zu kisi. Tango ya vana na émission. Qui est derrière toi? C'est Dieu. C'est Dieu. Quel Dieu? C'est Dieu. Quel Dieu? Ce qu'on est si basi la bisalo oyo. Parce que balobi nzambe ezaka sans chagrin. Comprendre? Et si la bisalo tangu ya zui à comprendre que nzamba pesiye ba cook. O tozomona na miso na biso toyebi na biso ba monta mbongo asila te. Toyebi na biso ba bien na été. Comprendre? À part ndako oyo tomona ya pembe ona ya munene wana o ebeta ba tukaoa. Palais Royal. Voilà. Maison Blanche. Vous comprendre? À part yango toyebi na biso ba bien na été. Mais oto bonaka boye oto yebi eza ba cook o nzamba pesai donc richesse na kasi asila richesse na ye yango wana. Alors alingi te aza l'égoïste, alingi te aza nango ye moko kaka adondwa yango moni azo partager. Moi une fois si la bisalu m'a dit na sisi tournage yazaki na parler na bandali chez bango wana ngana tiki bandeko na changa na changa na yepo na sa Manchester, comprendre na kuti Beckham yemoko vandi tu bandi na biso ko développer. Vous comprendre? Elle m'a dit comme ça. Fâché au salaki 15 minutes. Na biso na bi oui Beckham na salaki abi soki na zalaki il fallait au sala o yebisa na ba cook ke ba s'abonner na chaîne na yo. Vous comprenez? Personne peut s'en conseil ya fungo la chaîne. Ce nazo kosa likolo eza témoin. On a kosa na bato mukili. Mais si la lobby na yo fungo la chaîne. Si la m'a dit fungo la chaîne pesenga na ba cook ba sala nini ba s'abonner. Il faut profiter. Tant ou sert na bino azana ezata na ye bosa nini bo profiter mutazo linga to profiter na ta na ye siko lobi mutabongo mutema mabe so yo yebisa na mato ikyo mutema mabe ngana ndimio baba bimisa ke babi aza muto akabaka te aza avant na kabula na batute avant na batute aza orgueilleux oyo zolo bawana si la bisalu ngambu ya mema ya libo si révélation moko ya somo ezali charisme oyo azala kanango ngambune ya mema liboso o batu ebele le kwa bazaka bavard trop bavard
bamona awa bamone kuna donc on dirait maman kulutu moko on dirait nzonzi moko boy comprendre donc si la biso jusqu'au local azala yango te ba charisme na ye et bimisa e pas bateau bazala na ye déjà ba ne ko traiter orgueilleuse vous comprenez e boye aso sa batute nga batute azana batu boye te bateau balobaka biloko wana mutu atelema liboso awa alobaki ngai na senga si la bisalu autant apesanga te aya ngana mona poto ka ngo petro batu tolobela ngo petro mutu ngabima o asenga si la bisalu si la apesa yete si la bisalu n'est pas flatteur vous comprenez si la bisalu aza mutu yo na bi soki si la bisalu bimisi $200 apesinga fâché kalombo akabelinga na si la bisalu alobaki atiki nga na maboko ya baba cook ve goti yo pona nini baba cook siko yebsanga au moins que mwana mukie nde wazalaka bapesi ye ta mususu 1000 francs maman zozo na inde fâché kalombo ye wana voilà vous comprenez là si c'est exemple mwana mukie bapesi ye 1000 francs congolais aboyi mais bapesi 250 francs ba 50 francs aweleli yango alobe ezebele bato ya bongo nde ba opona ke si la bisalo kabela bango on comprend mais nga etanke mukolo na comprendre que te soki si la livrer nga na maboko ya baba cook oh mais esili donc koto na nange kozala annexé donc makamunyo so na revivre yango annexé parce que baba cook ba combien la meilleure femme du monde yebisanga skota nga sali shoga bongo si shoga dira la vérité na toile il a récolté combien shoga no quoi baba cook eh aya koloba na biso il a récolté combien sauf que on me mango na non discrétion place ba musu ba suka na ka ya mwana discrétion ce qui discrétion ezala kité ndio to musu to ngato ba chiffre parce que nakati ya baba cook muto yo tangi kombo na mama zozo na end mama zozo na end nga na ba mama zozo te mais une fois kaka natanga kombo mama zozo na émission mo pe ba benga ngo par hasard na sali ngo pa après maman Zouzou m'a appelé naïba qui est pété chiffre maman Zouzou atinda je me suis posé la question mais c'est quoi ça maman aza nani c'est que si la bisalu ala batua maman Zouzou ka yemoko oyo tozui maman nani maman Elimbizi yem tatinde la rabiso ba hymne national vous comprenez combien il y a biloko oh to lati tozui vous comprenez mais non naibi nanga voir maman on a té naibi pe longi na été vous comprenez batou aussi la bisalo azana bango donc lorsque si la zo livré kasi il fallait tout le monde peut côté mususu té pas vendre comme mususu ah biso ngai pe nga pe autorité morale nini na lobi pe bosa pe na mutu enteli bongo o sala té yango mona ya monga ndima na té ba fana na ba existaka oui pour nous on a noté il me raison charge mais bah tu sais qui n'a né à dépenser combien coupé bah chroniqueur bah insulte coupé bah tu as filmé coupé bah hein tu vois et qui mime là-bas qui enveloppe monsieur yaka ba kotizaka ba tient enveloppe yenda kenan ah que peut ça kasi wana ka babilo na bangoti bien so pour ka gloire ça nini ezonga mais moi j'aime c'est que si la bissa le fait il y a koluka au livrer on a le bango lelo même ba pasteur na biso ya Congo awa et mo soki la pauvreté oyo ba pauvre belé ba na ba église na bango za po bango mo ba pasteur na ba lingaka mais ici la bissa ndinga sala kana eza opambola mututé papa Gauthier au souffrir ah parfois na place au vendaté abimisi baba cook bosala ye boye bosala ye boye vie Gauthier mona mbongo ya ko recevoir wana boye ekoyi ko yedi ozina ndako pe na ka bandi pe moi faire voilà via mutu échanger poka yo pesa kitaka mot d'ordre nzamba lola sepela na ote comprendre ni nezanga na ba pasteur na biso ape basala
donc mon a jeune moko na TikTok a sala ngo a récolter ba offrande boya mon mutu mo azoteka mai akamati apesi. Mais ils avaient biloko il faut to biso to encourager. Vous comprenez? Lorsque yo venu place moko boy po sala ka ba mabe allez. So to ye to lobby batu babenga biso ba kombo nyoso ba opesa wana. Kombo nanga elobela na ngai eloko te o. Yo lobela ke nango eloko te na zongi siko Fâché Kalombo artiste comédien. Fâché Kalombo dernier film au sali titre na ngoni. Film oyo to uti ko oyo utaki ko bima na canal de Réawa eza apparence. Yango ndeza ça interprète au komaki pe. Ngamo mutu na komaki donc c'est presque tous les films eza wana. Nga mutu na komi mais j'ai été toujours accompagné na scripteur oza Aruna Kanyeba mwana na ngai ya groupe on a formé et puis nandeko na ngai Riva Mbala ozalaka wana voilà parce que moni musapi moko boye et sokola kelongité et puis na ndenge pe na yebeli scénario vrai scénario eza scénario collectif yo esalamaka c'est un scénario collectif. Voilà. Donc, il y a un moni na travail ka ngamoko te. Fâché Kalombo, le artiste, le interprète, dans la scène, olingaka ba peso scénario le la nine. To se pla o ka rewelo ba peso ka rôle, ba peso ka salito, o sa plana ba rôle o yo se pla na ngo le la artiste bi question na sali rôle en tout cas, ba to ba se pla na ngo et puis rôle ya ngonde salangai. D'abord, vieux, au moni na musala onde ba enseigner biso toza na personnage d'abord o ezali nzoto alors rôle ezali makambo yo ba pesinga na sa na sala vous comprenez donc sikoyo na personnage par rapport à question na yo na linga ki nazo éclaircissement bien ne lo wana o yo tuni olobi rôle ni na linga il y a des artistes oyo no la lokolo mo ya lingane abo pesa ka partie na net na jatans na takabilamba na mona poto musali ngane ka anga partie ba manalela ka mwa mawa musali ngane za la patron musali ngane sepelane rôle la kitata ko yango na tune yo rôle nini pena o evandi sa ko to bantuka awa mboka na ngato mukina nga yango so yango na ngaki na éclaircir place oyo net ndo lobi rôle ya kitata rôle ya kitata ezalaka te rôle ya kitata ya rande rôle kitata personnage par exemple bapesi ngai Fâché Kalombo balobi Fâché awa na filme personnage na yo eza docteur ok docteur rôle na yo siko eza nini rôle na yo ezali na kati ya hôpital yo otiaka songi osemaka trouble entre ba infirmière na ba docteur yo osemaka trouble tu comprends. Abno je pense que cours ya théâtre. Merci. Te na fait ça cours te bato bayebi makambo ngom koleka nga bazali na pesa nga cours bato bayele bazana ba confusion wana. Na ça ko éclaircir. Ozo comprendre. Donc corps ba pesi ngai corps wana ezali ya corps médical donc na ça médecin. Ozo comprendre na ça médecin. Mais sikoyo rôle nini na osala makambo nini na osalela nzoto oyo ba pesi nga. Yango na lobi ezali nini? Par exemple, bapeso babi oza yo na kati hôpital soki nani patient nyonso koti abi m'invité yo bomaka. Vous comprenez? Yo biki sakate yo obomaka. Rôle c'est ça. C'est ça. Ndeto bengi rôle. Vous comprenez? Personnage ezali ngai docteur. Donc docteur ezanzoto. Bako peso nzoto wana sikoyo. Bapesi yo rôle ba pesa yo ezana ba voler belé. Okoyi kozala docteur Yamabe, okoyi kozala docteur Yamalam. Omoni voilà. Donc nga siko Fâché nde na za aboye, nazalaka na préférence T. On a nini Fâché. Vous comprenez? On a nini. Na sens nini? Parce que artiste azali mai. Oyo bakochai na récipient nyonso bakochai il faut la ta forme ya récipient wana. Voilà. Parce que soki nga nazaka de lo mobo nga na pona nga na linga. Yebisanga soki sko to sali 5 ans mutu mwazo koma filme. Oh yo linga kawane ezati. C'est ko sala 5 ans ya ovanda bongo ya piriger. Très profond hein.
Et aussi, à 5 ans, il y a périgé. Or, il faut ça polyvalent. Mais tu peux nous avoir un personnage qui zengi. Ngai na top vision. Ngai na top vision. Na ba spectacle, ya wa to sala ba spectacle. Na ba les stars de Géry, to sala ba spectacle. Ngai na joie Mike la Duchesse. Parce que nani yango ko gi ko s'attendre dans. Pe spectacle ba to ba sepeli. Ba président Caleb ba to ibne ba star ande na ne bazala wana. Vous comprenez? Et puis spectacle on a nion sont préparés par moi. Na zui acteur ya groupe na tche bango na lati to sara interprétation. Spectacle mo bimbesa kaka interprétation, ya ba comédien, ya libanda te mais ya biso kaka. Yo, on joue vie de loin. Landela vie de loin. Toza na kati na cour ba pe saka nini eza ya observation ezali. Observer la personne wana et puis on ressent la imagination, après imagination, on ressent la nini incarnation. On se comprend. Voilà. Donc na sala yango. Mais batu mususu lokola nanu exploiter yango na YouTube te, donc mususu na télévision te, moyen muto ayeba oyo ba capacité ba potentialité oyo voilà azanango mutu moyen bezati. Vous comprendre. Or soki ba public oyo pena bazala na tangu ya top vision o bazala ba vivra fâché kalomo ninga zaki ko jouer na plusieurs films. Bon comprendre que te garçon oyo azara polyvalent. Parce que ce qui est du côté comique nazali. Vous comprenez? Allez, ce que le du côté comique nazali. Mais ça mutu mususu ya za manière na ya romona, tant ça moni morphologie a fâché kalombo, ya zo boulega était a fâché faut sona tia assassin te, faut na tia voyou mo boy na film. Comment elle est mon elinaï. Mais justement mon peu ambition na mi pesi na ba émission na nga yango. Pas Yves Lubamba, chez nous bimisa ba talent na bino na potentiel. Yves Lubamba a découvert qu'il nga na ba plusieurs facettes wana. Yo mon na top vision nazaki ko beta partout. Nazaki ko beta pena partout. À un moment donné bo ngana yenga. Tobima na tozaka nominé na meilleur duo. Comprendre? Nani akoka ko s'attendre nango. Si vous avez un bouffonero nani et un joueur nango, ngasko na lata kayango na lati gondo wana bu to koti na kati ya baba ya bebiloko wana. Ya mona ke bon ngana luba na ngaka ke topé ça temps en temps et parfois na babiloko ya biso moko na ko sanza babiloko wana tout batu bako découvrir nga. Fâché kalombo modèle na onani na théâtre na biso. Modèle idole ninge ba idole na nga ezakate te nga nazala na idole te modèle na passe nazala na idole te mais muto oyo pena oyo na zo mwa ba biloko na ye ezave Janify ezave Janify donc ye wana nde muto oyo azala pena o so ina otala boye ya ata na émission na sepela ka donc na o se kata zo loba so zo beta ba misu na ye wana. Donc, nalela fort. Nalela viona fort paix à son âme. Et voilà, yewana. Nicolas Batu no mo batu ba question mo belé. So na tuno pepe ça biso deux films o ebimisa yo, o beta penza et sala yo fâché kalombo. Ko tanga pe deux films. Net na nenga YouTube film oyo et sala vraiment et kamu isabatu. Si lelo ezana ba commentaire o face à matezali, ezali chicote ya famille. Ok, chicote ya famille et les gens ba fan mususu ba tuna babi comment bokoki penser idée mo ya boy idée mo apo ko uta wapi comprenez donc c'est ça les ali films oyo Tino Matuza akomaka ngape nazalaka pembeni wana pona ko chape poids ben malheureusement ba ko na biso balinga teke ata assistant aloba ke mutu boya ida kinga mutu boya chake donc c'est un peu ça donc ba komaka Tino Matuza voilà mais les films oyo to koma biso mibale parce que ce que zaki na akomaka 40 abibisaka 40 tableaux parfois on a abimisa 35 je te jure Tino Matuza oh c'est mon vieux. Non, Lukayo Tino Matuza. Donc na 40 tableaux, na 40 tableaux bakoma ke yé muta komaka parfois. Parfois.
naza na certitude te ya nombre de tableaux oyo yabimisaki na onga na bimisa mais yo bimisaki mingolela non na lobi soki yabimisaki 40 ça déjà langage ya lobaki ya salaki ebele on comprendre nga nazaki wana côté pour na ko aider pe za scénario tout ça ki biso mba ezaki pena ki so abimisi kaye ayebo po moment on a toujours vendre biso mibali parler moko chez biso donc so abimisi kaye fâché yara tout ça là scénario tout ça là c'est comme ça parce que lelo on a vu que vous avez une carrière moi moulayi penza liboso na yo obandi déjà ko mona ko déjà ko tika ba empreinte na ona musala oya a donc jusqu'à présent pour dire vrai ce qui attend empreinte ezali moi je dirais non empreinte ezate parce que nyonso na salaka ce natali on boye na mona ngora mabe olukana salaka ka oyo oluke convaincre motema nanga mais jusqu'à présent non amoni oyo convaincre motema nanga te na ba bloko ngamo na sali ya depuis pe na banda ko jouer depuis na banda ti lelo atande ba fani bandi makanga menga na mona kaki te na comité il faut ka na bakisa Mami Ndondo molakisi na ngai formatrice na ngai alwaki lo mona émission na lobi na génération na bango ndenge bazalaki wana oyo aleki azate pe abakisa lobi na génération basila Beckham capitaine de l'équipe oyo aleki azate parce que na génération na bino tango boye na musala oyo tango tala génération oyo bino tango boyaki nzela moko wana tango zomitala par rapport à dire ya mama Mindondo yoko lo bandesi ni mama Mindondo lobi na génération na biso oyo aleki ngazate na génération basila oyo aleki sila zate sikoyo wana dépendant qui na mère parce que azali sous-souté molimo ne pe manakimia ya sonam oui tikabiso ye amiye baki yo azalaki pe amonaki ke fala lo bongo par rapport à ba capacité na ye bon moni mutu mususu dépendant mutu na mutu moni ndenge na za awa eza combien de personnes oyo ba félicita fâché depuis ti lelo que fâché joue bien mais ngai moko ti na vandiwa na mindimiti tu comprends il dépendre na nga mo na mindimité na lobi kete na mona ka ke loko mo ezo zanga il faut na olukango ka na salango na sali yango te comprendre mais quand ta mère il y a mona ki kete ndenge boza batu tout boye ye mutaleki ye azate on est dépendant ki na ye donc nga pona nga na kolobateki na leki mutu zo comprendre na kolobateki na leki mutu mais soki na bina rejoindre yepe na ngai pe na mona na mutu oyo aleki nga ti on répondre kaka na mona wa mutu aleki nga te na yebisa oke vie na mona wa mutu aleki nga te parce que yango na olobake soki ba facette nyonso eza e pas fâché Kalombo et que bimi bangolu mususu parce que moni même top vision tant tozaki osala ba film ezaki mutu na mutu azo chayo na oyo ya yebeli comprendre soki visionnaire moko boy parfois avant habiter ameka nanu FK ne loko natala bena si réellement aza artiste complet comprendre soka risquer biloko bongo nde lingaki permettre na bande nani susa komara bien Ernest Tumba na ebika komara bien et puis Mbiaka Veloulé komara bien je crois en wana et ça de komoko ali je pense à banana et ça quand même na de komoko banana déjà na ba YouTube basala ba preuve na ba film tiens na motilo na YouTube banana na CD le na YouTube Prince Lamba Papa Lutumba il y a ba scénariste autant comme on a été et puis notre sœur aussi Delvi Kandi il va ba beni le poutine écriture tel que va comprendre na bango bon neti Lwamba una otanga nanga kombo na ye parce que aza muto yo na joie pe na ba film na ye na kati ya Top Vision sauf que lelo yo atengama aromana obeta na nga masasi
Et ngasko na yebi ndenga mi benga scénariste. Mais tant on tanga ba scénariste. Scénario verbal. Scénario verbal. Donc, il y a dans la carte scénario verbal. Quand c'est l'homme. Oui, scénario verbal, non? Oui, non? Non, mon. Au monde, hein? Non, c'est ça, on a mon. Eh, il y a comment, hein? Il y a combien de films? Bateau, on a tenu à bateau, bakoumaka. Écriture, bakoumaka. Boué, na tournage. Bomoni pena nenga zotala tableau na ye nenga komaki yango et puis na ye vandi voilà mais sikoyo lwamba ya komati ya sala ba sur place tout ça tableau ya mona film yango tableau ezo kokana tableau mo salaka tableau wana kuna we ye na ngona ko donc moyen inatanga ye no lobi ezate so que na mutami balé au lobby outil de l'écriture royaume de lobby fait ngasko na yebeli bomoti onga na yebi asala ka scénario collectif azarana batu batongo baza bato nga na yebi te obilongi na mona wana na yebi bangoti asala na bango onga mona vivra boye bimisela 4 tableaux, bimisela 4 tableaux. On a calculé l'épisode de ça dans 12 tableaux. Et ce qui ça peut ça épisode hier on ça va combien? Ce que imagine tu es comment un film. Alors ça va combien? Quoi ça l'épisode? Alors ça tombe sur 3, tombe sur 15 tableaux par épisode. Alors ça va 4 sur 16. Comprendre? Après à sa comparé na maele ya batutu wana baye nango na media boyebisi batu ke kombo bobenga wana so ngayo na vivra ta mususu batu mususu bobenga ngo par ignorance bayebite sko neti nga fâché et le kate pour nga na yebike koma ye mokote na mona nde ba comédien na poto ba kumisaka ye aza soki nani diablesse soki nani de l'écriture. Ngana yebike akomaka ye moko te comprendre bon mahela batu wana pe babimisaka wana ekenda wapi apesela bango mbongo we koma na kati na ye oya mo alata akombo wana parce que normalement scénario mutakoma ngo ye moko to ezala kwa ni moto uza consistant eza toujours idée moko ba partager mo ezala collectif te o biso to salaka awa ezali vraiment soki to bito lega na tribunal ya mundele. Oh, il y a ma cambo, il y a cinéma. C'est presque tout le monde dans la prison. Eh, attends, je vais avocat ma case. Vous comprenez? Donc, tout ça, là, ils ont contre loi ya nini ya cinéma. Eh, na couche nyonso. Scénario mundele. Azora beaucoup visuel là qui. Zomuto atangi donc ba asali formation donc ba azana notion na mutu comprendre mais asala ngo ye mokote so otali mundele omona ki mutu na mutu ana musala na ye même perchman des perchman azala na on petit mobo le côté na nzela ozi masa simela micro hein au kanyina nzeta brosa batu ya yokuti na lupanga batu kanyina na micro pas au che au son, perchimen. Yves Sangai. Vous comprenez, mais vous n'avez pas dit que vous avez l'écaté. Perchimen, vous avez collé perche. Mais quand on a une émission, tu vends dans le cas parce qu'il faut que tu vas l'enseigner, tu vas comprendre le salaire na bino beni zalaka. Na nyo surtout to passer dans mon émission na biso mutomalelo, ni peut pas retenir le passage na MK Yokati. Ouais, on a raison, mon vieux, quand on est dans l'émission, mon côté, donc c'est tout à fait normal. Et puis, TV Zangonga, et voilà. Donc, on a vu qu'il y a une émission, parce que mon île, tout ça, basé, quand on a ce bayambi mutu, bayambi epo,
apesa likanisi na ye mpona mafinga moko boye ebimaki kuna mpona mafinga moko ebimaki kuna lelo oyo mosala na biso ezonga nsima ondire mpena bachroniqueur oyo baza bacro ya makambo yango mpena kotuna mpena bayokaka pesa ya artiste nde ezofonctionne bazakazaka mpenza te soki baza yokonte. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais quant à moi na émission oyo na pesi kaka bato tout balingaka FK Fâché Kalombo Mbote ebele. Voilà. Bon programme là mikolo ba film ezali. Non, film ezaka programme te film ezaka etango ekota ba abonné na biso na ba ndeko nyonso ba mona surtout ceux qui font na lobela film eza déjà que o eza na pesi déjà titre nde na kolobela yango mais on est toujours là tozo bosser car on est bopé ça biso confiance bandeko ata ndambo ya muki wana bopé ça Fâché Kalombo confiance et bon continuer couper ça et tant kolor olinga quand nde to lobby na émission wa tout au long de l'émission que beaucoup découvrir là bas espace au biso moto zozwa donc mususu ya beaucoup comprendre ba potentialité nini tozana donc c'est ça. Voilà, il y a beaucoup de joie puis ceux qui na MK et yo connectivité to mi pesi pe musala wana au-delà il y a moi ba critique au-delà ba conflit za kati artiste to banda ko bimisa ba potentialité oza na kati na bango to banda ko bimisa to yeba pe définition ya arezali nini musala ya artiste za nini bango moko banda ko expliquer biso na ba différentes émissions na biso ekoya mikolo na sima to lobi na bino ka merci pour la fidélité na bino to lobi na bino kaka merci pour na sima ya émission oyo yo o kotika lelo o ko s'abonner biso na bino avec Lionel Chamala derrière la caméra de Tokutani au prochain numéro Kidingi.